Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Mena sengi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila Mama wongo ya mama 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 la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Umela Mama wongo la reine Omba. La reine mama. Elle est beaucoup sur le joueur. C'est-à-dire quoi? Nous avons donné les témoins. On a donné le PV de résultats. Le PV de résultats est remis concernant le PV de la répartition des sièges. Ceux qui veulent en avoir entendu vont formuler des demandes et nous allons leur donner après. Et ce sont les candidats et les députés de qui sont des électeurs qui peuvent formuler la demande. Nous allons leur donner après des jours selon les instructions, selon la correspondance du président de la CENI vers le président de l'Assemblée provinciale. Nous vous remercions de votre assistance, nous vous remercions de votre présence et nous arrêtons ici et nous demandons que Dieu nous assiste pour que nous puissions nous rencontrer le 25 avec les élections du gouverneur et du sous-gouverneur. Nous vous remercions, merci. Qui dirige le parti? Ce n'est pas normal. Mais en fait, on va dire à Jean-Marc Kabunda, Jean-Marc Kabunda, tu as vu que coalition Basalaki, c'est ça, une entreprise non quelconque tu as évité. En fait, que MLC, 5 députés, ici sénateurs. Mais IDPS, 12 députés, attends sénateurs en comité. Là, nous avons compris que Baliem Bongo. C'est inadmissible. C'est ça que nous avons compris que Baliem Bongo. Hein? Baliem Bongo. Si on va pisoter jusqu'à niveau, on va se limiter dans nos bêtises. Je ne savais pas comprendre. On va limiter dans nos bêtises pour ça là. MLC, 5 députés, la BBC sénateur, le président jeunesse vraiment sécrétiste. J'étais ainsi. Et là, les Ranasiko, ils ont signé ma paix, ma réconciliation. On a tous félicité. Mais Tobimisi, un sénateur à mon côté. Et là, qu'est-ce qui m'a dit? Député wa bandi nango ko basunga fatité biso sengi ba base nyonso ba jeune sécurité nyonso bazoyoka ngai boza la mobiliser toyebi bandako ya ba député oyo balakisi moyibi na bango avant tokokitela bango na bandako na bango tokokitela bango bisika oyo baza na baassemblée na bango wana bato wana ifo barenonce na IDPS balakisi ke baza bato na biso te balakisi position na bango donc tozomobilize ba jeune nyonso ligue de jeunes na IDPS association nyonso ngai naza président ya jeunesse ya Kinshasa tokoyebi bandako ya bato wana tozala mobiliser tokitela bato wana parce que ce n'est pas normal, c'est inconcevable que nous avons des députés belé la majorité de la ville de Kinshasa mais député à Tamoroté il y a conditionné bato wana baza mingi bala exposition na bango tokolandela bango tozolandela bango guerre na biso na bango tolobi boye tozoloba ba député provinciaux sur IDPS en général. C'est ça inconcevable que tu donnes à 12 députés. Mais comment dit Peter Kaza de Magui bien sûr? Voilà, Peter Kaza a dialogué qu'il y a pas de bango. Mais tu as vu banda qu'on a bango. Tu as vu banda qu'on a bango, tu as landé la bango. Il faut pas le
sinon il faut pas renoncer na casque ba député et de pèse ba voter bazaka maman Masengu na Peter Kazadi na batu ba voter sili obi ba onyo so batikali ba je ko mulumba ba Laurent Matumuna ba ipse biso soki ba voter nani na sénateur to vota bango po ba ko défendre l'État Tshisekedi mais to moni o e komi buzoba kabatu moko mona Antoine Tshisekedi azo bela makambo corruption mais to moni bango moko nde première personne à ba grand président ba to indépendance. Comment ça fait-il que sur 12 députés ata sénateur mon côté mais là mouka na 5 députés abimisi sénateur moso tokoni mangote papa tolo bibie tokoni mangote bato wana basali des années de tokosala marche lobi tokozala na base biso na tokosala marche lobi tokoya awa na assemblée provinciale tina ndenge bakoanila tokondima te soki baanila sénateur ate moko bato oyo babimi babomi mboka oyo basali des années na mboka oyo basilati bakimuta kimuta akobima sénateur ya wapi na kwango nayebi na mboka asali nini kimuta baane nyonso asalaki na mboka oyo asali nini bapubele Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mopepe oyo bato bapemelaka bolingo vrema soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ata alumenia mama yo automatika ba mama la reine Omba mokonja ba mama la reine Omba si parando denju sarela kisanga nzela emekasaka meveye mila mama wongo ya mama mama la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apema te umela mama wongo la reine Omba la reine mama